Na Congo tomeseni ba polémique éphémère, ba polémique oyo komemelaka mutu eloko te na mboka. Soki ofingi ekomi eloko moko ya kobetela maboko. Problème ya Rebo Chulo na Inosbi ezokende na niveau moko extrême. Tango Inosbi aza kolinga Rebo, tout le monde babetaki maboko na bao baza kofinga bazolo ba couple moko bien esimbi bango tu baza ba jeune makana bango baza donc baza ko refléter amour moko ya bien ya sincère batu qui n'a pas aimé couple ya Inosbi na Rebo Chulo. Mais c'est vraiment désolant comment na batu oyo bakoki jamais kofinga Inosbi. Bazo finga lelo Inosbi. Nazolo belande konanga par exemple sœur Nabiso aza petite sœur Jaël Show. Jaël Show a pété ba câble pour la séparation ya Inosbi na Rebo Chulo. Donc Rebo Chulo aza victime, Inosbi aza na problème. A fingi Inosbi aza muke, soki zolo na ye tango asekaka munoko mabe alobi nani Rebo Chulo ayoka ndenge nini kozala pembeni ya Inosbi. Donc elle a vraiment décortiqué, la insulté Inosbi sur tous les plans. Ezana ba oyo ba soutenir ye parce que la communauté comme ça, comme na lobaka, trois quarts de la population congolaise est mentalement malade. Yango sikabo banda kopesa nga raison parce que congolais alingaka place baza ko finga place ya ko instruire ya ko construire eza place ya congolais te. Yango bomona ka ba vidéo nyoso bakolobela makambo ya construction, makambo ya kobongisa, makambo koma riche etale makate. Mais soko la kisi mutakala obandi ko finga, c'est là où tout le monde part. Pendant que mboka na biso eza na posa ya kotonga. Donc biso tozana no prêter pona kotonga, tozana no na kati ya distraction totale. Jaël Show oya fingi Inosbi na koyana ba détail ebele sima menangina tuna biso bino batu boyebi ba mibali o ba bimana Jaël Show mibali o balekana Jaël Show. Est-ce que Jaël Show abimana mobali o azana niveau ya Inosbi? Nga na yebite mais onga na yebi Inosbi mobali comportement ya Inosbi valeur ya Inosbi nandimite que Jaël Show abimana mutu azana niveau na ye aza ko finga ye elongi mabe. Est-ce que Jaël est vraiment tant que tozolo bela ba belle femme? Est-ce que Jaël Show elle est belle? Ngana zako tuna parce que azoko tapena lobi Inosbi azamu to tiape Jaël Show Jaël ye wana eto tiae. Est-ce qu'elle est vraiment belle? Soki to apart ko za la belle azo finga ba abi Inosbi azam zolo soki ndenge nini ye Jaël Show azana zolo ya bien. Soki batie par exemple zolo ya Beyoncé batie zolo soki ya nani ya Christian Milian bango tu baza ba noir botia pe zolo ya Jaël Show parce que ye aza kufinga batu batia pe ya ye boke kaka musika te. Jaël Show aza congolaise bozwa kaka Didi Stone bozwa zolo ya Didi Stone botia pe zolo ya nani ya Jaël Show. Est-ce que ye pe aza kitoko? Ye kaka pona ye kofinga batu c'est normal. Yena no amtikala jamais komitala. Inosbi ngana za kotuna kaka. Na batu nyoso babima na Jaël. Jaël pe abota. Bao babotisa ye. Baza ndenge nini? Mutu aza ko vivre na ye lelo. Akozala na mwa mobali, akozala na copain, mais mutu abimaka na ye lelo. Est-ce que ça na Valeria Inosbi? Sikato banda pe kotalela Valeria mobali batala kango na nini? Parce que Valeria totala sika Valeria mobile ndenge batale la kayango. Tozo exemple ya Beyoncé na Jay-Z. Parce que Jay-Z tokolo bate ki aza kitoko so to comparer na batu misusu. Batu nyonso balobaka Jay-Z aza niveau ya Beyoncé te côté beauté na ye. Mais sika bota la beauté ya Beyoncé na mbongo aza nango Beyoncé n'a pas vie extérieure. Beyoncé aza kotala Valeria mobali, Valeria Jay-Z. Tangu baza ko bala na Jay-Z azalaki milliardaire te. Jay-Z ko koma milliardaire il y a 2 ans. Avant la milliardaire, bazalaki déjà na bana. Donc Beyoncé a utina Jay-Z pe musika. Jay-Z o baza ko benga ye vilain na ba musicien nyoso ya États-Unis. Ye na 50 Cent ba vilain. Mais Jay-Z azana mwasi lokola Beyoncé. Sika Beyoncé atalaki nini epa ya Jay-Z.
atalaki kibomoto, atalaki responsabilité ya Jezi, atalaki est-ce que kozala papa ya famille, est-ce que kozala responsable, akozala makambo bo, est-ce que kosunganga. Eloko Beyoncé amonaki kuna. Botala Rihanna na Asap aza na makambo makalonga te, so botali Asap aza vraiment aza muke. Rihanna aleki na bambongo, mais Rihanna tikala jamais kotala mulai ya Asap. Rihanna azalaki na Champol wana ya Métis. Rihanna abimana ba Chris na Chris Brown. Rihanna abimana ba misusu avazala na Asap. Abimana ba oya ya koleka Asap na pembe na mulai na munene. Mais tango aye komona ki komi tango ya kofandisa foyer, ina pas vi bataille, aye kotala Asap. Asap aza papa, aza mutoyo alingi bana, alingi famille, alingi makambo ebele. Rihanna avisa yango aponaki Asap koleka ba misusu wana. Amoni ki serie na kati na ye, atie na ndako. Lelo bazana bana soki misato, foyer za kotambola. Sika bino ba Congolais, ndeko nangana ni soki nani oyo Jaël. Na age oza nango oza déjà na ba 30 ans et plus. Mais oza nanu na makambu ya kotala zolo ya mobali. Oza nanu na makambu ya kotala loketo ya mobali. Ya eloko za kotinda bino bobala kate yango wana. Na uti kopesa bino kaka exemple ya Asap na Rihanna. Bino pauvre aza kotala biloko ya malonga te, mais riche aza na ba objectif azo tala makambo. Riche aza na objectif, mais pauvre azo kotala eloko. Donc pauvre akendeka na makambo ya pauvreté. Nako sabino te. Rebo Chulo abeti poto munene, asali erere munene na makambo etali foyer na ye. Kozala na mutu aza capable ya kolinga azala na yo, azala na mwana, azala na foyer na ye. Rebo bazui yo bino batebele bayebi makambo ya Rebo te. Rebo bazui ye kozwa ofuta kanda kute. Donc mobali azui responsabilité na ye. Combien de batu ya age ya Inosbi baza kobota libanda, baza ko assumer pe ba responsabilité na bango te. Baza ebele ya mikolo kutu koleka Inosbi baza pe na mbongo, mais baza ba irresponsable. Mais Inosbi aza ko assumer responsabilité na ye. Alobi oki toboti ozana zemi yaka kofanda shenga assumer. Donc na ba kope azalaki nango ya basi nyoso bazalaki ko entourer Inosbi andimi ko bwa kisabango pona ko fonder foyer. Apesi Rebo ndako, apesi ye place. Naba tellement que ayemba kape, apesi ye opportunité. Soki azokota studio, akofuta studio te, nzembo akofuta te. Donc baza kopesi makambu nyoso eloko Rebo azosala kotia mungongo. Sika batu ya libanda bango baza komona makambu wana te. Rebo sika comme aza aveuglé na makambu ya succès, aza aveuglé na makambu ya libanda, azobosa na ke ba réalité mususu ya libanda ezalaka makambu mususu, na ba réalité ya foyer eza makambu mususu. Libanda ekolakisa ke kuna eza bien koleka na kati koleka foyer. Mukoloko kende libanda ndoko mona valeur ya foyer. Lelo bolinga te. Rebo mutu nyoso akolinga ye, tamuso akolinga approuve Inosbi. Mais tango azolinga approuve Inosbi, bakolala ye ekozala 4, 5, 6. Ye mutu azako bebi sa réputation. Eza Inosbi te. Inosbi aza mobali. Batu bazako bosa na ke Inosbi aza mobali. Ata bofingi aza muke. Aza soki ndenge nini. Boye tala bo mikosa na bino te. Aza na basi oyo baza pre ya kozala na elelo. Basi pe ya kilo koleka Rebo. Bino batu boza koloba Rebo aza danger. Parce que bino boyebi Rebo nano bokutana na Rebo te bonambona ye penza te. Est-ce que bosi bomona Rebo saba filtre azotambola boye? Soki bobandi kotia ba cadrage ya beauté, tambo za kofinga Inosbi Rebo aza kitoko makasi. Bobandi kotia ba cadrage ya beauté. Est-ce que Rebo aza na taille ya mutu ya belle? So bobandi kotia ba cadrage ya beauté po beauté etambolaka na makambo ebele. Beauté zaka ke longité. Beauté za makambo ebele. Est-ce que vraiment so bobandi kolobela beauté, Rebo nde ba koloba za kitoko?
ou soki ba cheska makambo bote botali Diddy Stone botala Diddy Stone kaka wana mwana Koffi Olomide mwasi wana aza kitoko sika eske bochi ape Rebo wana eske aza na niveau ya Rebo eske Rebo aza na niveau ya Diddy Stone kuna zokende musika na bocha kaka nani osoki nani oyo mwasi basi baza ebele na Kongo ya kitoko basi baza ebele na ba TikTok wana baza ebele meloko boza ko sala boza ko alimenter guerre moko inutile mutu ako perdre ata soki lelo Rebo amati na kiti abandi koloba ngana za libre na za soki ndenge nini mutu a perdre eza ye parce que lelo akobanda ko futa ba studio eza déjà ko perdre économiquement awa ko kende soki aza na ndako akofandela te soki asomba ndako te akobanda ko futa akobanda ko futela mais pas ino sibi azalaki gratuitement azalaki na mutuka azalaki na makambo ebele ba privilège wana etombe bolinga te ba privilège wana etombe sika mutu boza kofinga inosbi pona bino mutu azana posa azala partie ya vie ya mwana na ye azala parmi azala vraiment partie plutôt que mwana azala na vie na ye yeni pe azala na vie ya mwana na ye Rebo akomi kosala bakanai inosbi olia créer ba problème alinyame makambo ngo na l'état po bango nde bakoki ko gérer makambo na malembe population bokomi contre ye sika ba mama oyo boboza contre inosbi cela veut dire que bino nde bokimisa ba papa na ba foyer na bino parce que tangu papa za na po soki bino boswani na mobali bo divorcer ya nini bana na kati soki inosbi na Rebo ba divorcer ya nini mwana na kati ba mama bo fungola ka pemiso bolo bakateka ka pona koloba bino nde boza ko sala ba erreur éducation boza olinga ko lakisa na réseaux sociaux yango te ba papa oyo bino boboya ba ope baboya bino soki mwana azana kati ya famille ya union na bino bo pekisaka te papa ya kotala mwana parce que papa azana posa ya mwana tangu mwana na aza kokola na ba traumatisme ya absence ya papa ko kondana ka papa te tangu mwana komi de vergonner na kimukolo il faut toujours ko kanisa ke yo muto zalaki muto ya numéro 1 ya koboya présence ya papa na kati ya vie ya mwana elo toza ko mona yango wana pe na kati ya foyer ya inosbi boza ko betela Rebo chulo maboko mais tangu mwana kokola na ba traumatisme ya absence ya papa bino ne bokoloba mwana inosbi kuta za de vergonner abeba Rebo abebisa mwana batu boza ko bosa na ke bino kaka batu bozale ko appuyer Rebo lelo boza ko appuyer lelo tangu lobi makambo ko bebela mwana bino kande bokoloba Rebo azalaki irresponsable kaka bino ne bokoloba Rebo azalaki irresponsable bandeko soki likambo eza bien il faut zala bien mutu oyo lokola Jael Show bana baza soki na Afrique du Sud ou bien na Congo yaza na poto mutu wana nde boki ko benga vraiment maman une femme qui est éparpillée une dame qui est dévergondée yenda za koya ko finga aza koya ko lobela makambo ya batu baza bien établi et puis congolais aza ko betele maboko bandeko nanga tango naza ko loba majorité ya population congolaise baza mentalement malade bon dimelanga bon partager bon commenter on est ensemble.